Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se prépare à effectuer une mission d'itinérance dans la province d'Etiopo. La ville de Kisangani, capitale provinciale, se prépare à accueillir les chefs de l'État qui a choisi d'aller à la rencontre de réalité de ses concitoyens de l'arrière-pays. Kisangani. Yahweh, Yahweh, Batelani Congo. Yahweh, Yahweh, béni Sambo. Yahweh, Yahweh, Batelani Congo. Tokoki kobongisa mboka bakongo batikela biso Bangala na bakongo baluba baswahili babebe na bateke banani bakodite na ndema ya kombato lengo yo tokokola tambola mboka nyonso kelema peutuna akoluba kende ya kombato lengo yo tokokola tambola mboka nyonso kelema peutuna akoluba kende ya kombato mokuna balonga te na mabele ya Kongo esengeli koya tosangana tokumela ekolo yokobatanga telema komoko ezanga te na mabele nzambe ya pesa oyombokwa olobake populete akanisa kiliseki katelemeka kontrezole yagamekunda kanambe ilombekana ya Kongo on dirait que l'Angleterre bana ya kimbangu balobi kolonga ndengo yo tokobola tambola mboka nyonso elena peutuna bakoloba ndenge ya kombato ndengo yo tokobola tambola mboka nyonso elena peutuna bakoloba ndenge ya kombato.
Allez, qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qu'on vous a dit? On va vous empêcher. Yo yo yo, you yo yo yo, eh bien tumbo yo, iya 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 iya, zamena moto yo lele. Sakolio leleyo Zambena Elia lele Zambena Moseyo leleyo Zambe walesa yo lele Zambe tatana ngamo boni yo lele Zambena mwipe Kia ulonge Yesu ni wakati wako Baba. Wagonjwa waponye Yesu, na wagonjwa Yesu watabiri kama wewe uko mkubwa Baba. Lelelo Ezamu ya peyo lele Zambena Nous saluons notre héros national, Armand depuis le village d'Ambili, el comandante de maréchal Nenko. Let's go.
Surtout baike oyo bazali komibenga ba opposant ya nzala oyo bakoki bitumba ya opposition te bakomi kokende koluka banguna na biso ba Rwandais baya kosalisa bango babundisa Congo na bana mboka Congo. Soki bazali na mayele lisusu ya kopesa na opposition te bafanda basala misala na bango ndenge ezalaka batika bana Congo démocratique kimia. Tozali na besoin ya kimia, tozali na besoin ya concentration totala ndenge tokoki kobongisa mboka na biso oyo. D'ailleurs ba opposant wana baike ya ba opposant na bakambaka pe mboka oyo babomaka yango. Biso tozali ezali likambo tolobi ya pouvoir d'achat. Nous saluons notre héros national Armand Tungulu. Depuis le village d'Ombili, le commandant le maréchal Kongo. Likambo wana boye bake tozali na yango ngai na gouvernement na ngai na motema tozali kosala mayemanso po ete makambo ya nzela wana ebonga. Kasi likambo wana ezali ndenge nini? Ya liboso ntango bozali koloba dollar ekita, dollar ezali mbongo ya République démocratique du Congo te. Alors comment se fait-il que mbongo oyo ezali ya biso te ekomi kopesa biso pasi na kati ya mboka na biso? Wana ezali po ete tosali mosala malamu te biso banso bakongole bien sûr ya kopesa mbongo na biso moko mwa congolais valeur mpona kopesa pe franc congolais valeur esengeli tosombaka biloko na biso na franc congolais. Mekasi ndenge bino moko boyebi biloko ebele tosombaka oyo tolukaka kosomba ewutaka kaka libanda to na importation. Bongo mpona koimporte elukaka nini?
koluka dola tobengisa sikoyo baproduit oyo tolingi kokonsome. Yango wana mosala gouvernement na ngai ebandi ezali ya ko inverse kobalola likambo wana. Biloko ya kosombaka libanda tokobanda koproduire yango na kati ya mboka na biso. Po toza na biloko ebele oyo tokoki koproduire na mboka na biso epesa mpe bana mboka misala olio ya kolukaka kobetaka motu mpo na kobengisa baproduit libanda. Biloko lokola loso, biloko lokola masango, biloko lokola manioko, biloko lokola soja, madesu, biloko nyonso wana tokobanda kolona yango na kati ya mboka na biso. Tango tokokokisa yango malamu tokomona ndenge ya kopekisa biloko ekouta libanda kodekuraje bato oyo bazali kobengisa biloko ya libanda po tokomatisa yango sikoyo taxe po bakoka kosomba yango lisusu te bato nyonso basombaka awa en franc congolais. Nde bongo tokokomisa franc congolais na biso makasi tokozala lisusu na problème ya dola. Surtout baike oyo bazali komibenga baopposant ya nzala oyo bakoki bitumba ya opposition te bakomi kokende koluka banguna na biso barwandais baya kosalisa bango babundisa Congo na bana mboka Congo. Soki bazali na mayele lisusu ya kopesa na opposition te bafanda basala misala na bango ndenge ezalaka. Batika bana Congo démocratique kimia, tozali na besoin ya kimia, tozali na besoin ya concentration totala ndenge tokoki kobongisa mboka na biso oyo d'ailleurs baopposant wana baike ya baopposant wana bakambaka pe mboka oyo babomaka yango. Biso tozali bandoki opposition ya pete bakomba taba et aujourd'hui opposition ya nzala. Ce manque de respect vis-à-vis de l'opposition et même vis-à-vis de son peuple ne peut que surprendre et étonner. Des gens qui peuvent opposer la même chose à certaines personnes parce qu'ils les ont vus aussi au passé quand ils étaient opposants, surtout que dans leur rang, il y a des parlementaires démons. Dans leur rang, il y a des combattants et nous connaissons tous leur situation. Franchement, c'est inadmissible. Avec dignité, avec honneur, même avec abnégation, je sers mon pays, pas pour des gains sordides, mais par un engagement manifeste par rapport aux choix politiques que je fais tous les jours. Je n'ai pas fait. Que ces messages parviennent là où cela devrait arriver. Parlons maintenant du changement ou de la révision de la Constitution.
Si aujourd'hui on peut se permettre de lancer des projets, des révisions ou des changements de la Constitution, on a le droit de penser que selon la lecture de Fathi, nous ne sommes pas en guerre. Pourquoi s'en prendre à Kofi Olomide quand lui il a dit en premier? Parce que si réellement nous considérons que la situation que nous traversons à l'est de notre pays peut être interprétée comme une guerre, l'article 219 de la Constitution au président de la République. En 2006, le président Kabila a prêté serment le 6 décembre et le premier ministre Antoine Gizenga a été nommé le 30 décembre de la même année, toujours avec la même constitution. En 2011, et son gouvernement, plutôt le gouvernement Gizenga, a été nommé le 5 février. Tous les préalables qu'exige ou qu'exige parce que la Constitution est toujours en vigueur, étaient balayés les uns après les autres pour arriver à l'investiture du gouvernement dans ce délai de 59 jours. Qui aujourd'hui interdit à ce que la validation des pouvoirs des députés se fasse en 2 jours, comme il l'aurait souhaité. Il faut réviser ces dispositions de la Constitution. On va réviser quoi? Puisque réviser quoi? Mais pour ceux qui est de l'Union sacrée, pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin? Pourquoi Augustin Kabouya avait besoin de tous ces délais? Les majorités mécaniques étaient déjà constituées même avant les élections. Il faut suivre Willy Michiki, qui fait le distinguo entre les députés nommés et les députés élus. Alors là encore, on veut réviser quoi? Maintenant, parlons de l'article de sa vie. On renvoie la responsabilité au peuple, comme si le peuple était demandeur de quelque chose. Excellence, monsieur le président. Le peuple congolais vous a demandé aujourd'hui de se prononcer sur cette matière-là. Saluons notre héros national, Armand Tungulu. Ou que vous vouliez tout simplement envoyer le peuple au référendum. Soyez clair. Et qui va organiser le référendum? Denis Kadima Kazati. Pour quelque chose que le peuple n'a pas demandé. Alors laissez-moi vous dire une chose. Pour ça, et nous le disons le plus sérieusement possible, je vais citer ici le président Kamere, je pense en 2015 ou en 2016. Il disait à son époque qu'on marchera sur nos cadavres. Alors qu'il n'y avait aucun projet de la part du président Kabila de réviser la Constitution, de changer la Constitution. Mais l'opposition était montée au créneau jusqu'à dire qu'on va marcher sur nos cadavres. Et on
on n'a pas marché sur son cadavre pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y avait pas un tel projet. Mais aujourd'hui, puisque nous sommes opposition à Nzambe et que nos vies ne servent à rien, nous sommes prêts à consentir les sacrifices citoyens. Un mandat, 2 mandats, difficilement potable et acceptable, ne donne pas droit à un 3e mandat. Il y a une vie après les pouvoirs. Je répète qu'il y a une vie après les pouvoirs. Merci.